Ah oui, ngongango bozela kangongango penza bovanda ka o bovanda liboso ba tele na bino obo simba ka pe ba téléphone na bino ekoki ngongango yango yo ya ko informer bino à travers émission oyo analyse à travers chaîne oyo MJ Télévision. Merci beaucoup na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja et merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne na biso Obo lembaka te bozaka wana toujours pour na encourager biso bozaka wana toujours pour na soutenir biso wana moni Alex Diniz na Paris, Alexandre Diniz de Paris. En tout cas, bah merci beaucoup et merci aussi na Laurent Mambou. Nakatia France, merci na yo honorable, merci beaucoup donc merci na bilonyo sobolinganga Sylvie Bahati et merci na maître Tchétché Membe Molangia Malasi pour na assistance na yo, merci la président des présidents o penza apesa biso place oyo na nzela ya honorable Dan Chanda pour que tous MJ Télévision et présenta ka ba émission na ngo awa et merci aussi na Dani Chimanga papa Darvi o azana sima caméra azolamba ba image oyo et merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati, merci beaucoup vraiment en tout cas bolemba te bo continuer toujours ko linganga ibo continuer toujours ko soutenir nga et ko sala vraiment bien. Lelo tobetaka masolo mingi ya musique ba actualité musicale parce que toyebi 2025 ba production ezebele Koffi Olomide déjà le 19 juillet à cause se produire na hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes Koffi Olomide à cause na quartier latin international Mobimba et côté à Jibem Piana Papa Chéri yepe atikali simate le 10 mai Jibem Piana Papa Chéri à cause na concert munene o ezali bongo na théâtre du gymnase na Paris Jibem Piana kozala na orchestre na wenge BCBG pour na ko sepelisa bino ba fanatique na ye ba concert eza ebele héritier Watanabe yepe na mois de mai awa au jour parce que na mois de mai awa a ko se produire na sala munene na Paris parce que jusque là nanu a dévoilé date et puis nanu a lobby combo ya salle oyo akobeta concert te mais bobongama déjà pour na ba concert oyo na tangi concert ya Koffi Olomide le 19 juillet na hippodrome de Vincennes, concert ya Jibem Piana le 10 mai na théâtre du gymnase et concert ya héritier Watanabe OP ekozala na mois de mai. Ba concert eza ebele et puis ba concert euté ko betama déjà le 15 février dernier Koffi Olomide abetaki concert ya kitoko concert ya munene oezaki na Londres concert otomonaki présence ya bana Londres et belé présence ya bana Paris parce que concert wana ezaika kapona bana Londres te concert wana bande komsu bazaiki wana bautaki Paris bande komsu pe bautaki Belgique bayaki wana pona koyoka bonne musique ya Koffi Olomide concert ezaiki spécialement pona ba amoureux bazaiki wana bazaiki satisfait parce que tant que loba concert tolobaka tokenda concert nanu premièrement poto zala satisfait tokenda concert poto ka musique ya kitoko tokenda concert poto bina tokenda concert te poto bando sa ba aventure et puis tokenda concert te poto bana soko sauter na ba podium non concert tant tokenda ngo tokenda to ka musique matoi na biso yoka moteme sani esepela et après na loketu pesa nini e bouger. D'où loketu loko ape ko bouger loketu ba bouger ngo malembe ba bouger loketu to komi agité yo ala na podium ozo sauter on dirait muta sali dépression non tout le monde est Koffi Olomide na concert na ye tout le monde est Mama Si na concert à Londres Koffi Olomide azaki posé asimbi micro na ye calmement azoyemba calmement ezate amata ganga sana soki nini akoma agité on dirait mbwa kati singa non et ba animateur pas Koffi Olomide bazaki wana tant ba côté na ba seben to mona comment ba animaki ba kende dango toujours na ndenge ya respect parce que ba responsable bazalaki wana parce que ba amoureux bazaki wana
bisika ba amoureux bazali to pe na journée ya ba amoureux esenga ba shosho pe elekate esenga concert betango na kimia beta concert wana vraiment tendrement ndenge concert ya Koffi Olomide elekaki ba amoureux bazaki satisfait parce que ba yokaki ba nzembo penza ya kitoko ba sepelaki à travers bonne musique ya Koffi Olomide pe ba continuaka toujours ko sepela na bonne musique ya Koffi Olomide. Et puis on signalé bino déjà que lelo tout à l'heure à Koffi Olomide azana conférence de presse na Paris. Donc akoya ba journaliste bakoyamba pas koyamba ba sala échange par rapport ya concert munene otozanango le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. Koffi Olomide kozalana pona ko répondre na ba question nyonso ba ko poser parce que hippodrome eza n'importe quelle salle ba beta na ba sala ba 17 000 places mais hippodrome eza 100 000 places et ali se quitter na moment oyo na nde musique na biso ekendele na ndimite musicien moko to musicien songolo akoye kolinga ko oser ko beta na salle kwa hippodrome de Vincennes parce que kuna na hippodrome de Vincennes batala na carrière à musicien batala osali combien d'années depuis banda musique et puis ozana combien d'albums à succès balandela nyonso ana po beta hippodrome de Vincennes donc foza na CV moko o eza costaud so CV no eza costaud te hippodrome obeta ngoto obeta ka ba arena o ba musicien msu bazobeta so moni Koffi Olomide ayaka na kombo ya arena you arena abwaki sanga kipango sute na momo asani amemi kombo asala munene o eza hippodrome de Vincennes o na moment o ba musicien belé ba osala ngo ba cauchemar na minute belé ba se poser beaucoup de questions to beta hippodrome wana ndenge nini hippodrome wana pona obeta ngo il faut ozala na ba po beta hippodrome wana il faut ozala na capacité nini ebele baza ko se poser ba question wana ebele baza ko zanga pe ba kimia ebele bazomona bakoma na bango Koffi Olomide pour que basa nini ba beta salle wana hippodrome parce que hippodrome depuis banda nande tokomi lelo na 2025 depuis efungwama na ntimite africain sabeta kuna les seuls africains et les seuls congolais obeta kuna eza Koffi Olomide yenda za muta liboso o akobeta na hippodrome de Vincennes. Donc concert ya Koffi à Londres mututu ayaki ona azaki satisfait parce que musique penza ezaki ya kitoko banzembo ezaki bien et mama si vraiment asepelise pe ba fanatique ya Koffi Olomide ba Cindy Love tout bazaki ya kosepela ba Koffi Phil Koffi Yet Diva bango tout bazaki ya kosepela parce que bazali na besoin bonne musique le 15 février pour ba outé de na Saint-Valentin le 14 février et belé ba fêter Saint-Valentin parce que qui vendredi et tomba qui peut-être jour na bango musala nde mingi ba profita qui le 15 février ba fêter Saint-Valentin ensemble na ba amoureux na bango to pe na bato balingaka le quoi balobeza fête ezaki fête ba amoureux et sengaka bonne musique fête ba amoureux et sengaka oyoka maloba kitoko oyoka bayembela yo to pe balobela maloba kitoko na matoi na yo okoza olali pongi boye ozoyoka oyoka balobe maloba bien to pozo ka nzembo mwa bien ba nzembo lokwa ba mwana ndwele ba nzembo ko ba diva ba nzembo lokola ba classe tendresse oyebi ke sala bien et ate yoana bando bande ko sauter e bandeli suka ba to comprendre te et ate obandi ko yembe yoana orgam tout monde comment na concert à Londres Koffi Olomide a respecté qui ba note vocale tout monde qui ango voire même côté à Mamasi concert ezaki bien
et puis concert wana na sepeli parce que ba responsable nde bazaki na concert wana ba responsable au mona bato kwa ba mama Rifa ba grande dame oyebo côté wota bo mobala mama Rifa papa Roger Bamba grand messier ozongi bo ekunota bo ya Christian Akwasa concert wana yaki nde likambu te et ato ba concert moko soki ya ndenge nini soki mimuto abina yona sa toki malgré malileza yana toki te concert à Londres ezaki vraiment concert oyo te et sepeli se ba amourer et puis dans moment oto tikali na concert à munene au monde entier za kozela eza concert à hippodrome de Vincennes hippodrome de Vincennes Bic Rouge eza le seul concert autotique nango na 2025 et puis eza concert oyo correction et kozala au rendez-vous babeta na bango ba concert bakosa basalama seki babeta na bango ba concert basala musique babeta musique amanzanza mais concert à hippodrome de Vincennes eza penza Bic Rouge eza professeur alors ça correction azo corriger ba correction donc pour que firme on aza professeur ce que conseil hippodrome de Vincennes eza professeur yemoko asimbi Bic Rouge azo corriger siko ba concert nyo se betamaki oyo Genève Arena 0 Adidas Arena 4/10 wana to ke malembe concert à Londres ya ba amoureux 10/10 aesubwe arena kuna ba nyonso 3/10 parce que na musique Guy azalaka moko o eza Koffi Olomide na musique toyebi professeur azaka moko Koffi Olomide na musique créateur azaka moko Koffi Olomide parce que to mona pe toza toujours ko continuer ko mona bano Koffi azali ko bimisa to moni combien de musiciens o Koffi Olomide pesi bango vie o ba musicien belé ba koka ko sala ngote pe lelo ba okoka te malgré ba sali ba orchestre na bango malgré baza ko évoluer seul mais ba okoka ko bimisa ba musicien na bango te nde Koffi abimisa ba musicien na ye Bayanik Dindo Bangwana azake pa bandare pa Dakumuda alongwe pa Dakumuda ake pa Didier Lacoste maison mère Yannick Dindo le na quartier latin tango zena bokesra musuzu batu bande penza kolobela ete komoni bando tanga mate mais tango e pembenya Koffi Olomide kombe komo sani e komi ko tangama JR33 on a bien avec l'homme de Poucha, on peut corriger Nzimbo et Poucha. JR33 yewana lelo mokili mwembe tanga komba JR33. Pourquoi? Parce que JR33 aza pembe na Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que JR33 Koffi Olomide aza ko encadrer très bien. Ebele bazotu nanga propos hippodrome Koffi Olomide sikoyo pona fali pour pas ko sala nini est-ce que fali pas ko zala est-ce que hippodrome de Vincennes Koffi aboyi musicien mon côté hippodrome de Vincennes Koffi alobite ke musicien bo akobeta to obeta te ezande yo moko musicien de bo loba o fali yemo fali sani aza numéro Koffi Olomide aluka benga Koffi Olomide ba te vie na moninga pe il faut na participer na concert à hippodrome de Vincennes abandi na ko senga ba pardon na mabenyo so asala na bakamnyo so eleka na babuzo banyo so ba mbwana e baloba après ça nini aye ko poser problème n'est pas Koffi pour na concert hippodrome parce que hippodrome de Vincennes soki aux anciens musiciens quartier latin ozangi yango eza lokola oleka na quartier latin te eza pe lokola ba lokayo parce que ezo senga ancien tout ya quartier latin aza na concert oyo ba vient un so popo lipope il faut bazala parce que mokolo azara
maloba mibale moko mona abomi Kofi moko ya kumisi Kofi Kofi nemta salanga na tamo ba orchestre belé bazaiko omoni kuna bat ba bakanga te ton na quartier la te pa Kofi nde na ko yebana Kofi aza penza likolo ba misenyo so avie popo lipo aloba makamwa na kala aloba en kala. Je crois na tourner mo boye bakendaka na quartier latin na Côte d'Ivoire. Popo lipo alobango na miso ba somono na miso ba mboshi lipasa. Aloba ke ba orchestre tout ya tambola. Azaka nul. Babanda ko compter était comme vrai soliste. Habitant à quartier latin Kofi Olomide Sanini a tomboli Kofi Olomide bimisi. Ba vieux so popo lipope na mystique a fourmi pe so abongisi na Kofi Olomide akoki pe kozala na concert wana. Champion du monde Jikapela trop tard ezate vie. Trop tard ezate komiko samatene na la naza pembe ozolanda soki bokoma so bana bitinda so bana misala soki ya musicien mobwe non. Ata bo sali wana o ba Egyptien ata bo sala nyoso bo sala muto to yebi o asala bino Egyptien o uti matadi kuno ye to yebi mutango ezane ezaka Kofi Olomide dubo sani bo luka ko réparer na ye pour que bozanga concert au hippodrome de Vincent parce que mikole komiko etkali ya kotanga kola muka boyo sutka na place tabino faire ndaza invité boyo sutka na place tabino boye Inos binda za invité. Bwebinde sala choc. Bwebinde swaka. Exemple ka moko yangwana. C'est le absence na concert à nani Yahweh Ranson. Bwebinde matière tension. Bwebinde salisi e salisa ke ben insomnie. Parce que c'est le samedi wana alala kité. Oye kota nani ya dobeso pareil. Donc ancien mission tout ya quartier latin o ebolo ba mabe epai ya oloba mabe pona Kofi c'est le moment yango yo ya sani ya ko retirer ba parole nyoso boloba maloba to mabe bobimisa contre Kofi Olomide boluka bobongisa parce que bikolo etika yo tanga bo risque jour yango bo simba mutu bo bandolela soki na yebaki parce que concert wana koza inoubliable concert wana to banda ko talango to bando talango bana biso ba otalaka ngo bakoko na biso ba ko talaka ngo nde totala ba concert monsieur leka ya ba Grand Calais ba concert monsieur leka ya ba Papa Franco concert à Kofi Pezabo parce que y ba concert nezala déjà bongo to mona ba Bercy ba concert ba Zénith ti lelo total ango ba concert ezebele à Kofi Olomide ti lelo total a pe to yoka ango okepe bo amo vandi na ciel bleu et pas honorable Dan Chanda oyoka pe ba tie concert à Bercy zobeta o vandi bo penza moko et pas honorable Dan Chanda ciel bleu la oyoka pe bo concert à Zénith zobeta. Et puis ba otchape na ba image pozo landango mais to mona ba mise bela ba beta pe ba obeta ba beti ba arena mais to mona su ba image te to yoka apango ta to vandi na nganda mobo oyoka o concert a musicien boy abeta ki na arena to pe ba arena manzanza ya musicien o wana beta ki ba arena ne nyoso yango toyoka yango te. Pourquoi? Parce que son ezaki mabe. Pourquoi? Parce que ba musicien na ba yemba mabe. Nazo critiquer ba musicien na biso te. Nazo contre bango te, mais beaucoup plus tozane na besoin ya bonne musique, beaucoup plus tozane na besoin to reconnaître ba musicien o bazo sa la musique na bango kitoko. O ba sa musana bango bien le quoi ba Kofi Olomide o tout le temps azaka wana toujours pona ko sepesa biso à travers musique na ye yango to mona ka chaque fois to ke ba fête na fête nyonso musique ya Kofi Olomide zangate surtout tena na RDC mobimba partout au Kende musique ya Kofi oyokango OK na ba pays Afrique centrale na Afrique de l'Est osani oyoka musique ya Kofi Olomide partout ko tambolo longwe na Afrique oboke na Europe, Asie, Amérique
Océanie oyoka toujours musique ya Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide aza le seul artiste et musicien il faut vraiment te honorer. Et puis aza pe sous ambassadeur de la paix. En tout cas aza à féliciter parce que Koffi a outi pe ko yemba nzembo moko ezali chanson patriotique pour na mboka na ye Congo RDC. Koffi aza na besoin kimia ekota na kati ya mboka na biso Congo parce que bandeko na biso bazokufa mingi. Donc, to retenir que Koffi Olomide, lelo déjà aza na conférence de presse na ba pandi sango nyonso et le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. Merci beaucoup na ndenge bozaki belé po na kolanda émission oyo. Merci na Yemoko Mama Mami Wanja, merci na Dani Chimanga Papa Darvi, merci na Cheche Membe po na assistance na yo, merci na président et merci na honorable Dan Chanda po na lelo to suki awa. Tokutani prochainement pour un nouveau numéro d'émission la biso.